ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut, pour akomise yango eloko pamba bondi melanga que, à travers l'avion na ye mokwake, Airbus A330, Airbus A320 pe à terre, quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité, ya ko voyager sans plaignant, pour abouki ba prix, a komisi yango très abordable, billet nyonso eza kokita, o voyager partout n'étendue nyonso RDC, tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anati na koka mingai na nzoto te, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant, et ezala yo chayo, lelo na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour atafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tiré bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Goma, Kinshasa, na Airbus A330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, en raison de 7 fréquences na Airbus A330, P2 fréquences na Airbus A320. Et s'il 2 jours par semaine, bah vol à Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi, puis après-midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire qu'on voyager dans Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, mfumu ya mapata. Bon début de semaine à votre avis, merci à vous avez belle bossa à télévision dans pour la Kolanda info lingala. Journal ya peuple pour la peuple ndenge kakezala qui provu chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilomboye a salaki discours devant 2 chambres et à parlement mokolo lundi 13 décembre compte rendu héritier Mapindemi reportage. Pendant 1h20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a retracé les défis aux République démocratique du Congo, dans le domaine de chef de l'État a réitéré engagement Yakomema Kimia na Est la République démocratique du Congo, à reconnaître malaise au Ezali Katina Union sacrée, puis à estimer en lokola simple agitation, à sengi na peuple congolais, ba accompagner ba nouveau membre ya CENI na o Italie organisation à l'élection pe asengi lisusu ba force politique o bazalina nko traîner ba pa batinda ba délégué na bango na CENI po na ba élection o ekosalema na ba délai constitutionnel na o Italie social. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à reconnaître ba grande partie ya population o bazali bongo ko vivre na kati ya pauvreté. Chef de l'État aza conscient que situation ezali pasi pe ezali ko permettre que na ba ménage à vivre bongo pendant 2 bouts du mois. Asengi bongo na gouvernement Sama Lukonde a accéléré mise en œuvre na o Italie projet ya développement ya mboka. Na masolo Italie accès à santé, électricité, eau potable. Chef de l'État a bête qui peut masolo na yango bakisa transport. Na o Italie dessert ya mai ville ya Kinshasa na ba usine o ezana lemba yimbu pembinza ozom et 10 mois retard préjudiciable pour la population. Dysfonctionnement oyo pour le président de la République est inacceptable. Nyonso wana manque ya coordination pe souffrance oyo ezali ko salema bato bazali ko piloter bazali ko sala. Chef de l'État a lobeleki que depuis arrivé na ye na pouvoir République démocratique du Congo ezongi bongo na scène internationale. Yango wana eza priorité pour na ye ya ko s'ouvrir na monde ko briser isolement diplomatique. Chef de l'État a lobelaki lisusu financement et développement ya mboka o ekokite ko reposer uniquement na o etali ba ressources extérieures. Chef de l'État a sengi na gouvernement ba se réengager pour République démocratique du Congo na réforme oyo et ko permettre ye élargir assiette fiscale. Na masolo etali état de siège ba forces armées baza ko réussir progressivement pe ko bouger malembe baza ko reprendre et pas wapi ba ennemi ba occupaki yango.
Félix Antoine Tshisekedi a félicité bongo deux chambres ya parlement na souci bazalaki nango po kimia ezonga bongo na République démocratique du Congo bazalaki ko proroger état de siège conformément na test lego na masolo o etali présence ya armée ougandaise Félix Antoine Tshisekedi alobi akoveye ke ba limiter ton na bango awa posimba ke sur 500 députés o bazalaka 397 nde ba répondant qui présent pe 91 sénateurs nde bazalaki présent sur 109 sénateurs. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Chilomboye akendaki week-end leki kwa assister na clôture ya centenaire ya Institut Tumba et pa wapiye atongaki pe yango eza mongo na Congo central. Bolanda reportage oyo. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé dimanche 12 décembre 2021 à la clôture du centenaire Institut Tumba, Kunda, Diazaï, Moko ya école ya congrégation ya frère ya école chrétienne na province ya Congo central. Lokola ancien élève ya Tumba, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi atenaki ko honorer na présence na ye na commémoration ya centenaire ya école oyo ya référence ya réseau la Salien oyo ye azali ko compter parmi ba anciens élèves. Parmi 5 présidents baleka na RDC, 4 na bango Joseph Kasavubu, Joseph Mobutu, pe Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ba personnalité ya ndenge na ndenge, ba assistaki na cérémonie oyo lokola gouverneur AI ya Congo central Justin Lwemba, président ya assemblée provinciale ya Congo central Jean-Claude Vwemba, ba député nationaux, ba sénateur, ba député provinciaux ya Congo central, ba membre ya cabinet ya chef de l'État pe ba chef coutumier. Na occasion oyo messe moko esalemaki epai ya monseigneur administratif ya diocèse ya Matadi, André Giron Pindi, officiant principal na Aumili Naye, a remercié qui présence du chef de l'État, ndenge akomaki na mission Tumba pour na commémorer ensemble na bango clôture ya centenaire oyo ndenge basalaka le 15 mai et uti koleka na ouverture na yango na Kinshasa. Alobi ke chef de l'État na ndenge akomi ezali pour na honorer diocèse ya Matadi, a exhortaki ba jeune balanda exemple ya ba ene na bango boye excellence. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na monseigneur émérite ya Matadi Landu boye ba formateur nyonso ba continuer ko pesa toujours enseignement ya meilleure qualité pour l'avenir ya jeunesse. Président ya associé ba anciens élèves ya ba frères ya école chrétienne à Sanef oyo na suite azwaki maloba akumisaki présence ya moko ya ba élève na bango chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo malgré ba occupation na ye andimaki ko participer na milulu oyo au-delà ya centenaire aposaki question pour na oyo etali avenir ya Tumba 100 ans après. Boye katina yango révérend frère visiteur adressa ki bilan Institut Tumba 100 ans après création na yango. Alobi au total 2986 diplômes mibimba Institut Tumba ebimisa ndenge ya talisi na ngambu na Justin Lwemba, gouverneur AI ya Congo central, a félicité ki chef de l'État pe akumisa ki ye po na ndenge a honorer bango. Mutu ya suka koza maloba ezalaki chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo a remercié ki na Nzambe na ndenge apesi opportunité azonga 42 ans après l'Institut Tumba. Onae alobi ezali honneur makasi pe émotion pambate esika oyo nde asalaki orientation ya vie na ye ndenge chef de l'État atalisaki pe alobi moto nyonso aleka na Institut Tumba azali médiocre te adressaki parcours ya école oyo ba condition na yango ndenge ye atangaki tango ezalaki et puis atablaki na likambo etali gratuité ya enseignement alobi tâche ezali facilité kasi bakokoma asukisaki maloba na ye na ko annoncer nouvelle moko ezali ya ko remettre fléau ya école oyo ezali moko ya ba école ya malonga ya RDC bosimba ke cérémonie se clôturaki na inauguration ya plaque commémorative ya centenaire et pas ya numéro 1 ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na masolo ya Assemblée nationale boye ba ke plénière ezalaki organisé week-end le ki epa wapi ba député tope loi ya finance ezalaki adopté après rapport oyo commission Ecofin asalaki précision héritier mapindemi Dombendo Longwanza. Chambre basse ya parlement asukisi misala ya loi de finances 2022 au cours ya plénière na bango ya week-end eleki Assemblée nationale a décidé adoption ya projet ya loi oyo boy rapport ya commission économico-financière pe contrôle budgétaire oyo ezalaki chargé à étudier en profondeur loi oyo
pour l'enrichissement. Bosimbake yango ezalaki chiffré na près de 11 milliards de dollars américains pour le budget 2022. Yango ezwi majoration na ngambo ya commission économico-financière. Boye selon Boris Mboukou, président de la commission économico-financière ya chambre basse ya parlement, alobi mosala ezalaki difficile commission a s'organisaki pour na kosala ba audition ya ndenge na cadre ya mission oyo epesamelaki bango. Lokola ezali momesano commission organisaki ba séance oyo ezalaki pour na auditionner ba membre ya gouvernement pe ba service consommateur ya ba crédit budgétaire pe les soucis ba responsable ba régie financière pe ba service ya assiette na oyo etali volet ya recette pe ba dépense. Bosimbake na présentation ya liboso ya Auguste Assemblée ya projet de loi de finances pour l'exercice 2022 gouvernement a proposé ki budget yango ezalaki na équilibre pe na recette. Il y a ordre, il y a 20 milliards 330 milliards de francs congolais. Examen, il y a commission, il y a volé à recette article par article. Il y a un qui coupé dans l'audition. Il y a différents responsables de la régie financière, de service, il y a assiette. Et débaucha qui n'a amélioration, il y a prévision, il y a budget où il y en a quelques lunes. Ndenge président de la commission, Boris Mboukou, a talisaki, tape où il y a le cola et fili. Bosimbake, regard est commis désormais tourné dans la chambre haute du Parlement Sénat Oyo a examiné yango pour la deuxième lecture. Premier ministre Jean-Michel Sama ye azwaki deuxième dose ya vaccin na ye ya anti-Covid-19 week-end eleki na clinique Ngaliema. Nadina so nazalaki sima na ye. Oui, c'est le même. Nassima Kozo, première dose de vaccin contre Covid-19, le Premier ministre Jean-Michel Sama a joué sous deuxième dose de vaccin samedi 11 décembre dans la clinique Ngaliema. Oyo Azala qui accompagné Naba membre ya cabinet na ye. Chef du gouvernement a réitéré appel ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Oyo a lancé qui est payé à Congolais. Nyoso po bango nyoso ba se faire vacciner contre Covid-19. Surtout na période oyo bazo ko enregistré to ebele ya baka positif kozwa na ye maloba liboso ya bapandisango. Premier ministre atalisaki ke message oyo a lancé kaka même message oyo esalaki ke tango azwaki première dose ya vaccin pamba te to uti ko lancer mikolo oyo campagne de sensibilisation et vaccination et pour wapi tozui ba mesure pour combattre pendant pandémie oyo. Lelo eza occasion mosusu ponanga ya kosenga na ba congolais nyonso ya kozwa vaccin pamba te ezali moko ya ba élément oyo ekoki kosunga biso pona kolongola pandémie oyo ebomisi bato ebele yango nde ezalaki message oyo nakoki kopesa bino. Parti politique na kombo ya force politique ini bango ba salaki réunion moko week-end eleki na commune ya Ngaliema nyonso pona koluka ndenge nini ya koesala implantation ya parti na bango. Héritier Mapindemi dans moi bi reportage. Ndenge kaka ezalaki prévu, Force Patriotique Unie FPI na mokuse, parti politique oyo basanganaki na district ya Lukunga, mingi penza na commune ya Ngaliema, epai wapi activité monene ezalaki bongo weekend eleki po na koinstaller ba membre ya parti politique mingi penza ba kambinango na fédération ya Lukunga. Nyonso elekei na présence ya secrétaire général adjoint chargé ya implantation ya parti monsieur Clément Mwamba elongo na secrétaire général adjoint chargé ya Ligue de femmes Mama Nyota Kaiba. Nyonso elekei kitoko ndenge kaka bozali komona ba étape nyonso to programme ezalaki vraiment respecté. Oui, président ya commission ya implantation ya parti mwana mboka Moïse Ilunga Kachumanga azwaki maloba pona kotalisa ba instruction ya parti basalaki be ba lecture ya ba procès verbaux ya ba différentes réunions oyo esalemaki le 5 et le 9 décembre. Nyonso elekei kitoko ezali kaka pona kotia ba membre to ba militant nyonso ya parti na parfait ba différentes réunions oyo esalemaki. Bongo na sima ezalaki communication ya président ya commission pe identification ya ba cadre nyonso ya fédération ya Lukunga oyo bazalaki présent. Bongo na suka ya cérémonie ba action sociale esalemaki en faveur ya ba femme veuve nyonso vulnérable oyo bazalaki wana. Pe instruction nyonso ya parti FPI Front Patriotique Uni ezalaki vraiment suivi à la lettre et pas ya assistance. Ndena suka ya Milulu Moïse Ilunga Kachumanga président ya commission ya implantation ya FPI na district ya Lukunga apesaki ba impression na ye na micro ya Info Lingala.
l'année prochaine. C'est une année électorale. Donc il faudrait tout banda pour me vendre ça, malembe à travers les cadres de base à telle enseigne que quand nous sommes majoritaires, nous pouvons gagner les élections et accompagner les actions et la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. nyonso oyo ezali kolakisa ke force patriotique unie FPI na mokuse batelemi mpona komilengele mpona baélection ya 2023 surtout bamipesi mokumba ya koakompagne chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na baaction na ye nyonso azali kosala mpe mpona kopesa ye deuxième mandat. Compagnie africaine d'aviation Fly CA a quitté prix ya ba billet na Airbus A320P A330 pour nous permettre na bino de voyager bon na ba condition moko ya kitoko. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne o etika voyage na défaut. Pour a commissaire yango eloko pamba bondi melanga que à travers bavion na ye mokwake Airbus A330, Airbus A320 pe à terre, quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité ya ko voyager sans plaignant pour a bouki ba prix a commissi yango très abordable billet nyonso eza kokita o voyager partout n'étendue nyonso RDC tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anati na koka mingai na nzotote, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tiré bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Goma, Kinshasa, na Airbus A330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, en raison de 7 fréquences na Airbus A330, P2 fréquences na Airbus A320. Et s'ilité 2 jours par semaine, ba vol à Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi et après-midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire ko voyager na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, mfumu ya mapata. Après une semaine, il y a la prière, il y a ma casse clôture, il y a la convention de vrais adorateurs du Christ, 5e édition, ils ont clôturé mon collègue dimanche 12 décembre dans le centre missionnaire d'adoration, c'est Manamokoussi. Et bandaki depuis dimanche 5 décembre, centre missionnaire d'adoration, convention des vrais adorateurs du Christ, Kovac Namokuse, et se clôturaki dimanche 12 décembre, toujours na bokambemi ya révérend pasteur Micho Olenga, et pas wapi cérémonie ya clôture oyo ezalaki haute en couleur, libosa ba invité ya ndenge na ndenge, na sima ya komona ba orateur koleka semaine mobimba, dimanche 12 décembre nde ezalaki sombele suka bisanga. Adoration ezalaki au rendez-vous kaka ndenge ezalaka na centre missionnaire d'adoration na groupe na bango ya sur place ba yembelaki nzambe ba adoraki ye pe ba kumisaki ye na ndenge ya kosakana te ezalaki pe na même occasion 5e anniversaire na bango bongo tango ekomaki ngonga ya mateya révérend pasteur Faustin Ikakande atelemaki na etumbelo pona kote ya sango malamu na bokonzi na nzambe mama na likambo ezalaki l'heure c'est l'heure ngonga tango ekoki ezali kaka ngonga ekoki révérend pasteur Faustin Ikaka ateyaki thème oyo l'heure c'est l'heure na 4 dimensions ateyaki na mokande ya Luc chapitre 2 verset 6 pona kotalisa ke tango Marie akomaki prêtre pona koenfanter Jésus ezalaki ngonga nde ekomaki na tina wana alobelaki pe na Marc chapitre 6 verset 39 ti na 42 epai wapi ateyaki kaka likambo ya ngonga mwana nzambe esengeli azela ngonga na yo kowela te na 4 dimensions oyo alobelaki ngonga na yo tango ekoki moto mosusu akoki koempêcher yango azali te ngonga na yo tango ekoki ezali ngonga moko eza na souveraineté pe ngonga na yo ezali lié kaka na ngonga na yo
pe lisusu alobelaki likambo etali ngonga na yo tango ekoki ekongenga lokola moi na tina wana mwana nzambe nyonso abengami kozela tango na ye koyimayima na tango ya moninga te zela ngonga na yo ndakisa ya Joseph ndenge azelaka kuna na prison epai wapi ye azwamaka nde na nsima ya kolimbola bandoto bato babosanaki ye kasi nzambe abimisaki ye na ngonga na ye mateya oyo ezalaki capte 5 sur 5 pasteur Faustin kaka apambolaki bana nzambe nyonso mpona koclôturer cérémonie oyo ya 5e convention des vrais adorateurs de Christ. Bongo na nsima révérend pasteur Michaud Olenga alekaki lisusu mpona kopesa merci na baye nyonso basungaki sema pendant une semaine ya milulu oyo boye nyonso lekaki kitoko ndenge kaka bozali komona bilili ezalaki pe occasion mpona kofete 5e anniversaire ya centre missionnaire d'adoration oyo ebanda depuis 2016. Boye révérend pasteur Michaud Olenga betaki mwa lisolo moke mpona kotalisa parcours ya sema pe ndenge ekomi lelo bana ekodimba kitaki liboso mpona komema babuji pe kosouete bon anniversaire. Boye nzembo eyembamaki ndenge bozali komona convention ebandaki dimanche 5 décembre pe dimanche 12 décembre nde ezalaki suka na yango rendez-vous etikali mpona 2022. Bosimba ke centre missionnaire d'adoration ezwami na avenue Kimbangu numéro 2 quartier Sebo na commune ya Mongafula référence la police epai wapi bana nzambe bobengami kosambela chaque mercredi pe vendredi na après-midi pe dimanche de 9h à 12h. Widar Tete cameraman pe monteur aza kosenga le sungi na moto na soza aposa kosunga ye na malade o eza kotungisa ye. So ya info lingala bomoi biso awa équipe ya info lingala taki kotala ndeko na biso moko ya ba monteur na biso cameraman na biso na kombo ya Widar Tete azalaki un bon cameraman asala ba place ebele na suka awa ya kosala na biso de place malade ya ki ozaye to remarquer na temps moko kuma ki kolinga mais eye makasi nde to bongisaki mwa eloko moko ya mokie to ekotika po bamema ye na hôpital kasi na biso moko ekokoka te na yango tozwa kosenga na bato motema malamu mingi na papa Molière parce que Widar asalaki epa na ye photocopie ya bana na ye wana tozobwaka libanga moko epa ya honorable Junior Malemba tala leki na yo tala ndeko na Widar Tete nzoto eza bien te azokoka même pas kotelema même pas kosimba téléphone nyonso ya ye vraiment ekomi pasi na yango baza na besoin ya lisungi penza ya bino lisuma papa Moïse Katumbi mwana no yeyo Widar Denise Nyakero mama ya bana mwana no yeyo mama Olive Lembe mwana no yeyo et na ONG na fondation na hôpital so ipo zupe mwana oyo osungiye osunga mabote ebele. Papa Griffe azako teka basavata kitoko pe ya qualité olingi ozwango lekana na 7e rue Limete. Baye nyonso basepelaka na basapatu ya kitoko basandali ya kitoko oyo ezali poso ya nyama bakwiri ya ndenge na ndenge oyo ekuba esika eza kaka se moko na place commerciale na 7e rue Limete epai wapi Papa Griffe sa père d'état azali kosala mikoto ya malonga oyo ekuba boye esengeli kaka te kolulaka oyo ezali kouta na mikili ya bapaya na mboka na biso République démocratique du Congo toza pe na batu bazali capable ya kolatisa bana mboka na biloko ya malonga ndenge Papa Griffe sa père d'état ye azali kosala biloko oyo ekuba rien envié na oyo ezali kouta na mikili ya bapaya yango oyo ezali kosalema okiti kaka na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale omoni mbala moko Papa Griffe otali ofungoli monoko la musala maboko. Voilà pourquoi Papa Griffe sa père d'état coordonné un frère na boulot ya Jimmy Winston na beti mbunda pona nini client nyonso aye awa azanga koloba teke ba congolais ba mitema mabe azanga koloba teke ba konzamboka ba mitema mabe botunanga pona nini botana ba œuvre artistique oyoyo souci ya Papa Griffe ezalaka nini chinois ba petua na ba chinois ba kolatisa biso te soki ba bina karateka oui mais na ndenge pena ma forme population congolaise tanga zolata ba bora ba chinois ba turc et ça la mawa trop même na bawara mais souci ezali population là ta vrai mais ba autorité mboka bazo comprendre te et ça la souci à trop
Imaginez bino moko tala neti babiloko oyo na lati awa. Mundela auta na mboka na ye aye asombi. Ake nango. Mais na mboka na biso batu bazo somba ebele mais ezokoka kolatisa population nyonso tout. Donc on a sengi na bakonza mboka, président de la République, premier ministre ya primature ndeko na biso Sama aux agènes. Donc bon mekana ko solo la entre bino na bino conseil des ministres bo betana li solo a Papa Griff sa père d'état. Donc na sali trop na mboko yo et vous allez bien ceux qui vont soutenir population congolaise à l'attaque loka bien. Ezali boye bandeko nyonso bokende musika te pamba te basoulier to bachaussure ya Papa Griff azali kosala ekomi kobima ti na mikili ya libanda bino moko bana mboka esengeli bo profiter na yango na ba prix moko abordable hors de toute concurrence ba prix oyo ekosepelisa bino epai ya Papa Griff sa père d'état. Pona ba fête ya sukambula oyo za na posa ya kofete esika ya kitoko Pacific Palace ezawa na pona bino. Ba fête ya sukambula ekomi kopusa na e. Noël ne bona neza koya yebelaka na yo déjà papa maman jeune garçon pe jeune fille ya génération Android. Et si que kosepela ya kolekisa ba moments inoubliables en famille tout en couple awa na ville province ya Kinshasa et si eyebana eza nango kaka se moko otuni ngai nini Pacific Palace bobenga yango paradis terrestre di po eza na beauté ya kosakana te lieu d'aisance eza na nyonso mpona kosepelisa bino pe ko permettre bino bo vivre Noël na bona ne kitoko awa bokozwa ba piscine ya propre pona ba chubu resto pe na pointe ezali wape pai bokokuta cuisine kuba bokolia na petit na bino. Mobange d'espace na libanda eza wana bokoki kosala suka na babum bozomela eloko ya malili bozolia mwa eloko etumama kitoko ekota mwa mungwa bien mwa pilipili ya 3000 banyangoleli bino litungulu pembeni bakisa suka na ambiance po awa na Pacific Palace le paradis terrestre bazalaka na mobange na podium wape pai ba production ya ndenge na ndenge esalemaka ya ba différents artistes Koko Bobolanda okanisi Pacific Palace ebosani bana na bino surtout na fête ya Noël oyo eza koya jaja awa bondimela ngai ke bana balembaka te po baje eza wana zralala po bana basavoure bafete na bango kitoko. Pacific Palace baza mpe na bachambre ya mokwake kuna bokoki kopema kitoko ezala bozala bandeko bauti poto bakoki kolekisa bamoma ya kitoko awa Pacific Palace mboka elengi. Mona Pacific Palace na route Matadi, référence en très joli site, Monsika Tena Mbetseke. Ah, Pacific Palace, il n'y a pas mieux que toi pour fêter à fond, béton. Dans la communiqué nécrologique pour la lecture nango. Grande famille Sunda bazana makoyebisa na baninga pe bayebani na bango surtout ba ressortissant ya bamboma liwa ya maman pe koko na bango na kombo ya Selipa Béatrice veuve ya feu Léopold Sunda Kinkela ye akufaki depuis mokolo ya mercredi 1er décembre 2021 na hôpital Marie Biamba Mutombo na ngonga 18h40 na sima maladie ya tango ya molai. Programme ya matanga ezabui lundi 13 décembre veillée mortuaire na résidence ya famille 6 avenue 3 numéro 6007 bar 28 na commune ya Lemba référence galerie Igo Tanzambi. Mardi 14 décembre, Nangonga à 11h, levé à corps na morgue hôpital à cinquantenaire, pe recueillement et kosalema sur place. Dès Nangonga à 12h30, départ pour l'enterrement na cimetière et nécropole 1 entre terre et ciel. L'information on est au succès info lingala pourquoi le lobo sepela qui na obo sa merci na tom mwabi azalaki bongo na sima caméra Christian Kengebeni na montage hérité mapindemi à superviseur qui journal au revoir. Merci pour vos accueils belé pour la colonne info lingala journal il y a peuple pour na peuple au sepela qui na journal pour ça merci na Igor Tingi azalaki bongo sima caméra Fabrice Ndombi na montage hérité mapindemi à coordonnat qui journal au ngala bino depuis ça rendez-vous me ko les au revoir. C'est un
leader ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut, pour akomise yango eloko pamba bondi melanga que, à travers l'avion na yamo kwake, Airbus en 330, Airbus en 320 pe à terre, quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité, ya ko voyager sans plaignant pour abouki ba prix a komisi yango très abordable. Billet nyonso eza kokita o voyager partout n'étendue nyonso RDC, tina Congo profond. Prix ya billet engaye neti kaka nyampoul et comme très abordable veut dire moto tout quel que soit rang social na ye ana tina koka mingai na nzoto te pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant et ezala yo chayo lelo na modèle CA boukeli ba prix ya billet ni melanga que complexe ya ko voyager sili pour atafuni ba prix et commis très abordable. CAA a tieli bino lisusu 5 fréquences mokoka par semaine na destination Kinshasa Goma Kinshasa na Airbus en 330 na ye 9 fréquences mokoka par semaine na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa en raison de 7 fréquences na Airbus en 330 P2 fréquences na Airbus en 320 et silité 2 jours par semaine ba vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa et kobanda kozala avant midi pe après midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire qu'on voyager na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, mfumu ya mapata.